Mwana wana zaki déjà na visa na ina passeport na yé voilà voyager. Mbongo ezali déjà balinga ba futele billet le jeudi alinga voyager akende pour Maroc. Pour akende États-Unis. Alors du coup mwana kufi tout s'attendait quitter. Pour biso zalaki na problème te biso na biso zalaki que mwana voyager. Mais ayeko kuta na problème à liwa. Tata monsieur, bote quoi. Méga croisade de prière. Organisée par Bostra TV et Charles Baléco, Ministry. Du 9 au 11 août 2024. À l'esplanade du Palais du Peuple, RDC Congo-Kinshasa. Thème. Au-delà de toute puissance.
balobi ngengi wana ekota toyebi biso nyonso wana pasi yo moto ozali kimia yo moko toyeba bezo bazwa image calme mekeli maloba nini eza te boakize to mpe kofinga tokolomade non likambo se ekomi Bonjour maman. Bonjour. Voilà, maman va tout départ. Tout d'abord mes condoléances. Merci beaucoup. Voilà, Yuza Nani pas Miradi ou Foti Tabuso. Naza grande sœur et Miradi. Grande sœur cousine et la famille. Voilà. Miradi a demandé lobby depuis. Mais 11h, quand les alarmes s'est préparé, je mets déjà bien naïe, abonnement est déjà pour qu'il y ait un avec un concert. Tant qu'il y a un concert, nous tous agités. Donc, à Kenya, nous avons des camarades comme dans le stade de Martyr, en tout cas, foule les cas qui a battu belé. Donc, entrée à l'équipe, qui est belé, des informations. Donc, les soldats, les équipes, les ngondo, comme les jeune fille à perdre l'équilibre à Koué. Tant à Koué, tu vas dire qu'on y a stade azalaki na carte d'identité na poche carte d'élève na ye mais bazoki adresse nde badelekaki motu moko aya awa na ndako mpo ke ape akomisa message mpo baparent bainforme nde baparent bakendaki baki olanda batiaki na morgue ya Vijana nde bisika bakendaki kuna mpo ke bamona corps ya ndeko Miradi famezaki bato hôpital to bandeko ya quartier to basoda eza bato ya morgue nde bamonaki badélégé mutu bamoni carte adresse ya Mombele avenue Bankul numéro 96 nde bango bayaki mbangu baye awa baluki baparent bakuti papa bakuti mama nde bakendaki kuna bake rejoindre. Voilà. Aussi, que Miradi a autour de diplôme, est-ce que c'est vrai aussi? Miradi a autour de diplôme, il y a 61%. Donc, tout ce pays vraiment caractère, il y a que c'est plané dans le stade de Marty pour si ça c'est mon aïe, qu'on a que comme Zanzam. Donc, il y a des choses qui sont sur la route, après sur la zone de trouver la fête. Donc, il y a un diplôme, donc c'est plané dans le cas qu'on a. À ce pays, pour tout tenir moi. Famille jusqu'à là, les amis. Oui, vous perdre dans ma bino. Wazali pétrogène, avant la venue de Bélé, ajouté diplôme, ce sont les venues famille, Batba Rota la venue de partout, l'État congolais, Yémopé, n'évitez aussi un message. J'ai fait ça quand mon cobiso, moi on a biso, tangissier. Tout bon, on m'a quitté pour la maramba Liwa, donc Liwa est une mort inopinée, donc on n'a pas attendu à cela. Tout ce qu'on a organisé événement, en tout cas, va tenir compte, il y a moi on a vu ça, va prendre en charge. Et puis tout ça appelle le gouvernement. Donc on a mon Konzambo, on a vu ça, papa Félix Antoine Sekedi, la première ministre, maman, on a la moitié. Donc à Fleur d'Arche, nous on a besoin de se préparer pour tout le monde. Abimane Mboka qui est Maroc, qui nous continue à étudier, mais arrêter mon donc parcours nous arrêter brutalement. En tout cas, base à charge, il y a matin en haut vraiment, tenir compte en haut, supporter en haut vraiment. Pour biso vraiment famille côté tout se préparer qui n'ont été à Makambo. En tout cas, il y a biso malaka tout aussi ma classe et comme ma liwa donc on s'est pas préparé à ça. En tout cas, organisateur Madjabou, production à Madjabou, en tout cas, biso to ko ba mabete pour la banque to éviter ezali kambe komi, ezali qui préparé mais en tout cas toujours bon de la banque to c'est na banque base vraiment responsabilité la banque. Le quoi tout le monde a information, va publier, va lui que va tenir compte il y a bateau surtout ba koufi na rete concert oyo. En tout cas va tenir compte il y a Miradi sola donc moi la biso donc wangu ça biso passe ma case biso famille toujours récupérer. La commune alimentée na quartier Mombele na précisément sur l'avenue Bankul numéro 98 tous à Bankul numéro 96 tous à Bankul numéro 96 nous tous à la commune alimentée. Merci beaucoup papa il a complété boy moi na wana ngana za
papa kulutu na ye grand frère ya papa na ye mwana wana azalaki déjà na visa na ye na passeport na ye vala voyage mbongo ezali déjà balinga bafutele billet le jeudi alinga voyager akende pour Maroc po akende États-Unis. Alors du coup mwana kufi tusatandaki te naza pe pasteur tusatandaki te ke na problème wana ke aliwa akendeki passer ke tokumisa nzambe azalaki parmi ya bato basombaki babiye na ye mais ake azwi ku oyo ya kufi na kati ya manifestation wana ke baorganisateur ya nani wana bazwa charge ya problème wana po biso ozalaki na problème te biso na biso ezalaki ke mwana voyager mais aye kokutana na problème ya liwa lera akutana na problème ya liwa baorganisateur wana bango bazwa charge ya problème wana alors mwana mpe billet ezali nyonso tu ezali en marche pour mwana voyager alors yango wana eloko toza na besoin ke bango mo bazwa charge ya problème wana toza na makambo mingi te. Voilà. Est-ce que depuis bozwi matanga baorganisateur baye komona bino topesa mpe suye na bino ke baya tomoni moto moko te misuye na biso parce que bango nde baorganizaki manifestation wana bango baya vers biso toza na besoin tosolola na bango mpona problème ya makambo mwana na biso. Numéro de téléphone nanga ezali 089 98 47 903 089 98 47 903. Nga moto aza responsable ya kata famille oyo nyonso to papa na ye wana moye mpenza solo ya te baprendre biso ke yo nde papa biologique ya mwana biso Davina Miradi plutôt. Papa ozalaki au courant ke mwana okende concert ou quoi? Apekisaki na baninga leo bakendaki wana omoni ekomi kaka yo ozalaki te na lini nde ayekokiwa ye okende. Papa oza un message opesa peut-être na gouvernement to na bato baorganisaki concert nayebisi oyo eza sikoyo makambo esalami mpo bango moto baluki baikala mbai moto aluki makambo oyo nyonso to neti stade bato bazokota fo bayebaka limite oyo bato nde basalela stade wana bayeba bazwa charge na bango sikoyo bazwa charge na bango aza likambo koloba te bazokisi biso. Oh, tata mwasi ya mwana ne ya famille tata mwasi bote mes condoléances. Nana zali papa leki ya Miradi Wanga Isola awa tozali na commune Limete quartier Mombele avenue Bankou numéro 96 mwana bini lobi awa na 11h juste alobi papa na ye na biso papa leki tolobi yo lobaki osomba basikre omela na bakamarade na yo feti no ya diplôme mosusu afete ya diplôme mbongo eutaki Maroc eyaki po asala feti amela na bakamarade na ye yalobi te nakende ngokumisa nzambe oyo apesi nga diplôme mwana bini akei kokende mwana akei na kamarade na ye kuna akendaki toyo kozwa sango na bato ya moke Fijana na Lingwana munina moko asalaka kuna ya quartier oyo
Nous avons ça pour un quartier où il y a tali cap d'élèves, où il y a une étude à lobby, à béni moi si naïe. Côté na baba kwa muntu ndi atinda moi si derrière qui a. Tu veux côté la awa, tomoni, tu veux côté la awa, tu bato landeli, tu zima moto tu comment moi na bisa kufi, parce que na mort qui a fait jamais. Alors mort qui a fait jamais. Maintenant moi quelques jours à niveau que le Maroc pour nous déplacer aux États-Unis d'Amérique qui nous a dit à l'université. Moi na kei kuna na batukuma oyo ezalaki wana sécurité ezalaki malamu policier abeti ngondo ezwi mwana kufuna bakwaya mwana bambula wana bakamati ye mwana kufi de l'information
57 né à famille. Tata Moussi, mes condoléances. Nana Zali, papa qui a miradi Wanga, Isola. Awa Tozali, na commune à Limete, quartier Mombele, avenue Bankou numéro 96. Moi, na bini lobby Awa, dans 11h juste. À lobby, papa naye, na biso papa leki to lobby, yo le bagi au somba ba secret, au mela, na ba camarade na yo fait une diplôme. Vous ça fait un diplôme. Bon, vous êtes qui Maroc et yaki. Pour asa la fête ya mela na ba camarade na. Ya bité na kena ngokumi sa nzambe, o ya pesinga diplôme. Moi na vini aki. Pour que moi na keina camarade na ye. Kuna kendaki toyoko za sango. Na bato ya moke fijana na lingwa munina moko asalaka kuna ya quartier oyo munina moko asalaka kuna ya quartier oyo atali carte de lève oyo azwi ya étude na ye alobi abengi mwasi na ye koto na babako ya muntu nde atindaki mwasi na yaki awa toyokotala awa tomoni otala awa bato landeli tozima moto tokomona mwana biso akufi aza na moke ya fijana ana moke ya fijana maintenant mwana quelques jours awa alingi okende Maroc mpona kodeplace États-Unis d'Amérique akende osala étude ya université mwana akei kuna na batroupement oyo ezalaki wana sécurité ezalaki malamu policier abeti ngondo ezwi mwana kuzina bakwaya mwana bambulwa na bakometi ye mwana kufi nde toyokozwa information nyonso basoda babomi camarade na ngai bazwi ngolo babetela motema seni
Vous